Félix Oazé quoi, président Félix Oazé quoi. Pour niveau batouiller la vie. Ngabe na satana ina wote. Solinga chef de l'État bada bata kanga bango. Solinga chef de l'État bada bata kanga bango. Solinga chef de l'État bada bata kanga bango. Bada bata kanga bango. Eza bobo sali honte na mboka. Donc prochainement na bandi faut retenir compte na makambo wana. Voilà. Solinga chef de l'État bada bata kanga bango. Bada bata kanga bango. Eza bobo sali honte na mboka. Donc prochainement na bandi faut retenir compte na makambo wana. Ils ont un sens, Foin. 200 personnes, ça démarre les AGT. Quand on a 5 ambulance, c'est Zalaka. Les Tinga, sur les Kilinga Bongo, en tout cas, on a un hôpital. Moto apuya qui présent na idée wana alingaka ete. On a photo pe ça ba bureau. Na yebité pour ngana kendaka. Nazaki contre idée wana kino mona président Félix. OK. Na veille kana du information na ba butu na tongo na mungi na kemona e. Na bi en tout cas na sécurité na décision wana. Luka au revoir. Nazo regretter kana bato ba conseiller qui président que ba mission na ye lokwa ba bekona il fallait ba longwa fallait ezaki conseil à mabe mais nazo zongela oloba président so lolanda mission ayi ba bato ba conseil ki bon ba linga gete biso bato to linga ka ito yaki ponga na santa président waze kwa avenga azana motema wana ya ki bon Joubele sa garçon suisse mérisindani Gasconi mobutu Oyebisa, National Golf aux États-Unis, Oyebisa, Manix et Mabina, Christophe, Oyebisa, on était les Oyebisa, Milano, Audace, Oyebisa, Bonjour, bonsoir à l'internaute tout beau partout dans le monde à travers Concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Merci de la confiance, patience et fidélité. Alex Ngandoumona Moulouba, les Benjamin de la presse et moi, maman autrement dit, moi, votre domestique, Naza toujours wana. Pour nous recevoir nos boulots, merci de l'encouragement, merci de tout, vous s'abonner 10 jours au jour, vous partagez toujours ma vidéo, ma commentaire. J'aime la vidéo, ça fait toujours plaisir. Un grand merci à Ghost Dikambala pour l'assistance. Merci infiniment à chef Fenech Mokonzi dans la réalisation. Maman, fille, maman, Masolo, et papa Audace et Milando. Un grand merci à toi, président Jacques depuis Evry, à Talabiso, mon vieux Patrick Trifazé, courant à Chine. Olivier Nzengit, le pauvre de la ville, Motomoko Biazolanda Biso. Merci infiniment à toi aussi, Rissel Kassongo. Motomoko bien, papa des 4K, à Talabiso. Un grand merci à l'ingénieur Dominique Yalanda depuis Luanda. Alors, la personne batak nansi vous comprenez tout ça bongo na grand coach Azali moko ba meilleur basiste mboka na biso il s'appelle Godelo Fombo déjà vous message na romona de temps à autre na Concept TV Ghost Dikambala idenga na solo na grand coach bonjour Alex mwana Moulouba des fois Zana la phone bo
bazelaka so bandemi so babenga ndeko nanga mwa yebisanga asepelaka te nde nazala na émission na simbaka telefone nga na respect mingi ya bareproche soki nazwi reproche so namoni mpenza eza bien natosa yango nango nakomi soki émission ngo bandaka folo nasele débarrasse na telefone nazala lese et surtout bandeko basepelaka te bazala lese santé nde nini Alex côté wana yango place na profita akomisa nzambe oui obike komona bino na bémission ekoma kosalanga be po eza occasion mpe momanga na komisa nzambe et puis kokumisa yango wapi publiquement donc nzambe aza bien mpo komona biso nde toza boye na basante oyo fo tokumisaka nzambe eza na bamasa mosusu tolalaki na bango bandeko balamuki te bamembango na morgue na ntongo bamosusu balamuki me balobi te bamosusu mpe balobi me batelemi te biso baoyo tozoloba tozotelema tokomisa nzambe yango na profitaka nanga na mama boye napesaka merci na nkolo po ye nde mtala grâce na ye yango esali ke tosali nini yango tofuti nini toleki mpe nini yango toleki banani yango bazwi occasion te donc merci mpena eza ya ofele ya bolingo na ye merci Seigneur Jésus Christ na profitaka nanga bondo santé mpena pepele ndenge ye moko alingaka bato bazala donc bâtiment du cœur bien température soko osimbi ata baye na thermomètre yero kitoko na thermomètre fo esepela président twana bavankasi opromete biso générique na biso moko Ladi Mvula ouais c'est sili mais etikali kaka na vie fo olandaka baréglage so olandi baréglage tokolela eza na mwa baparametre mosusu na lisili te ya mwana omoni mais ya boulot se evidaki nasali yango mpenza kitoko makasi nasali yango mpo tolobaki tokolemba su te boulot eza nango tobana kotika nde tantro balolokwa bato balamuki deja na mavero balamuki na éruption mutu nanga moko takomelinga volcan nde eleki nyonso talaka volcan kuti na lexa mwa ya komelinga ozosalele volcan eza mystique merci nayebi ke nga nasaka boulot bien nazalaki na problème moko Alex ezalaki problème encadrement na soutien financier ebana ozanga nga mais sikoyo ebanda oya déjà naza très à l'aise donc c'est pour bientôt bato baosepela et puis c'est une première moto asenga bayembe na générique ezala nanu te mingi basengaka barumba lobi mpe koya omona bato to bakomosala yango donc nga eza ya liboso Ladi Mvula tozoyembi epe bato baoyembe na badouche baoyemba ye partout ozolave ozoyemba Ladi Mvula na ndenge sikoyo ya générique na générique sikoyo na baréglage yango nde olobi fo kobongisa mambo tokomi neti nete baréglage na dédicace te mpo eza générique demandé yo sikoyo okota na dédicace kuna nde ezala nango bamusicien bosala na bino yango kaka oyembeli nde ozala na Bruno Lobika me omona obwaki directeur kuna ndeti nga na nzembo ya Bruno Lobika nde mfalo babwaka te na nzembo ya Jano Binano nde mutu alobi bwaka boye yemba boye eza teke nzembo ya Jano Binano yo koyebwaka susu Alex mwana eza mabe nga asalaka bongo te bon Alex bato bazala ya kosepela po boulot esalami kitoko tala générique na composant awa na programme awa me bagitare ebetami na États-Unis pa Laurent Kadogo ezongi eke na Luanda Bruno Sente atie baclavier ezongi awa nabengisi Prince d'Angola azanga Théo Mbala bango 3 basali guerre na kati ya générique wana vraiment nayebi te nga mpe nayokana nga bagénérique nazoyokana nga mais eza mwa mpasi po bakoma na level obeteli générique eza mwa mpasi malgré bagénérique eza ebele na marché nayoka yango nayebi kasi tobeta biso musique tosala yango bongo tozosala yango par rapport a oyo oyokaki fo koma wana epuis soki moyen ezali oleki yango nga nasali tout talaka azanga na animation na Théombala déjà dio moko ya mystique sikoyo nakoti Prince d'Angola na kati eza scandale
La scandale. Mais yo moko ozala rapide dans l'orchestre président bongo et pas na yo obetisi ba musicien no te na la dimvula. Bon, générique oyo eza générique moko Alex nga nazo ba bien naza na artiste monene mais kin na omela pema. Nazo ninga pe pema na kinesila. Et na minute oyo neka pe ba benga nga pa bato pona nini pona za parmi les experts. Nga pe siko ba conseil nga te l'offre yo pe na minute benga na pe bato ba cha pe poa. Yo chaka bato poate. Yo pe bato ba cha pe. Nga pe bato ba cha pe poa ne na za ba tindika nga suna mata mabeza. Ya au moins na générique na zali na choix te. Na tele bina bon pour ngo bana ba ochama. Et na bengi bato siko ba sali choix. Na pesi Sreli Mikobi na Paris ba merci belé pour à contribuer makasi na ba choix na e. Sreli Mikobi pena insiste à bien en tout cas pour ngai ya be nga mi chief. Abi chief pour ngai Luka Prince d'Angola azala. OK. Bamsubi na bengi azanga azala. Bamsusu na tout cas na nde na sali calcul et pesi azanga teombala na Prince d'Angola. Bon, Nzambeka. Et puis, na olemba susute. Na olemba. Mon cœur est déjà marche. Na olemba. Pour na zaka nanga nango. Maile ezala nango, silu ezala nango. Siko na bana olemba ka ezaka koloka. Ba kilo ba kilo. Ezali normal. Siko to longoli on na nzela pour na tout. Na tout. Siko na bana otika poani. Vraiment. Te. To beta na ti moko ko accrocher. Pe maona o mena kini aussi là. Na o ya malé melon. Na ebi déjà que ma vérité pesinga bien na mikili, pesinga bien na bato bazana ba connexion pour biso na mboka connexion za na moté. Ça ya cher et puis ça passe. Lampe ya osarana te. Mais bato tout bana ba payer au connexion za bien bango tout bana na ma véro. Et puis ba o CPA makasi. Na za na ba retomber nango. Ba carton zongi goya ba manda ezongi do makamuto ezongi. Siko kini kaka ndimi na omela mwa pepa. Kina wa eza na ba réalité nango. Na ba paramètres na ba réglage wana do faut landa so respecter te mabe. Toujours que normalement mais c'est pour bientôt. Voilà, c'est pour bientôt mais président non bengi si ba Prince d'Angola azanga teombala. Il y a déjà featuring mobima déjà saliwana. Featuring quoi. Mais est-ce que bino la deux musiciens to landa ba ndeko na bino misusu featuring et comment le roi problème moko donc to éviter il faut dépenser pour cela featuring na mutu. Est-ce que na ba ndeko bengi si wana et déranger ote? Non, et déranger ngate pour ngana dana mutu ya bien, mutu a sola bien. Sola bien, na solo na bango bien. Makamno se dara li solo. Li solo legi kitoko trop. Et yango no moni Laurent Kadogo aux États-Unis, madame Muto a contribué à trop. D'ailleurs, à administrateur à vie dans l'orchestre. Aujourd'hui, Bruno c'était même. Bon, nous sommes dans la featuring. Pour battre la featuring, il faut que tu aies un micro. Un grand, so beaucoup de un grand et comme il y a featuring. Pour ils ont battu bandi ma qualité le regard qu'on a moto bango ba yebi ka sala bien. Donc mon temps a yebi que Laurent Kadogo a participé dans le bon mot. Mon tout déjà validé l'album. Baté ba yeba té yosko Laurent Kadogo a bété dans l'album mo lo baté. Yoso c'est là chanter so ka bété no lo ba. Moni bere ba artiste bazana. Mon tout roi godé le fond ba bété dans l'album na yoso sont featuring té. Kolokati yo c'est la race ils ont pas payé mais le yo ba yebi ote ba yebi godé le fond attends ko kano ki mais ça va place ba yebi ote ba yebi godé donc nous tant on zo yebisa bango be ba croire dans l'album no puis bandimi yango voilà ngane na sali Laurent Kadogo a chez les États-Unis Bruno Santé na niveau Luanda et Prince d'Angola azanga na teombala na petit na batteur ya kina yem tabeti mbonda. OK. On a un mouvement tout car il y a un mouvement. OK. Donc Maracas azanga mtabeti po Maracas fana fallait ka biloko kitambo. Pour Maracas c'est vanda kuna. Et puis azanga za moto juna mtalaksa ba biloko wana. Pour juna na Maracas za mystique na kina besoin ba biloko wana ka ezala ya bien. On a bondela zanga ya ka picha Maracas.
azanga chimara kasi kuna za bena les obi na batterie nani ketchup petit na ngwa za pa wazi kwa le OK wana pe drumer formé pa na ngai OK donc yim ta sali batterie donc na sali tout eloko mabeza la ezalate eloko mabeza la te donc tant on l'a dit voulait ko beta so mta binité c'est qu'on a problème na santé ou bien azaka moto alingani ngati mais bien na osi comme no bina na kati ya motema na la di bato bina oya osakana te c'est qui appelle na vacuum la di mbuleza na mama na vacuum mama na vacuum na sali yango mpenza na motema moko puis na sali yango na kanda ke okoma na sali ma virus a danger nini eza danger mais okoka kini kaka te yango na oyo mpenza na sali yango mpe ekoka kini poso ekoka kini pourquoi battre un jour pe toose na bandata na stade ya masina c'est que osimbeli ngo mpe mwa lititi nango mpe te lititi na misiki na boya ezalaka mama na erreur lititi na misiki na boya na domaine nyonso lititi esa eloko te meme na chiki oyebi ke bato biso bazaka kisi po abima premier de la classe nga na bima ba premier de la classe bana nga bazobima ba premier de la classe na bakoko na nga babima ba premier de la classe do eza makambo olinye ya nini so oza no mayele puis descendance no bakoherite yango Alex oyebi bana mosusu auti chiki mona nzela azotangaka makambo autotangise bazali et puis akomi na parler avant na ndako bazotangaka abimi akende koyemo mpa mwinda moyeza azotangaka nga nazwa grâce wana naleka na nzela wana te nga so navandi na classe maître na mosu azotangisa naza calme nazolanda ye et puis ntango tokokoma tokomi sikoyo nga nakomaka na brillant so na ye na ndako na tiango na propre na kaye esili makambo ekoti nga batikala jamais ozwela ngai professeur bien maître mo na ndako bapare ebele baosouffrir bana bakendaka classe mazwa so maître batangisa na classe mpo nini motu mayele moke motu aza mayele ndenge avandaka na chiki batangisi ye aye na ndako soki akopi yango makambo wana tout efandi grave na cerveau alonga nazwazwa bapremier bana nga nazwela bango jamais prof na palais bazwa bapremier na classe ti sikoyo nango tokozwa babulletin bana nanga mosu lobi mais fo mona bapourcentage voilà donc eza nango kisi ezala na rien mais bato bazwela yango mpe kisi bazali mpona nini bakosaka bango eza frappe nga nabeta base boye nasimba kisi te naza parmi bameilleur base africain nasimba kisi te nga na pire bakoba bato bayomonaka na pire bako mais nga bato bazobanga nga daya na quartier bo bamemanga na pire bwani po vie bunga yeki na quartier bayebiseki peto aleki monde entier na vie na biso moko bevi ari ya beba buna yero na kisi nano akoti ya mpire te po bolobaka na mpire ya place akena ozwela bakisi na avant mpire déjà na panika quartier na biso moko bamutu tu tobeta na ye ayebi mpenake wana aza mystique do biloko tu nzambe mpe apesaka badon na bato apesaka mayele eza kaka te nde bato basalaka okisi nde bon nyonso eza bagroupe de prière bayokomisa kisi na succès satan akoma star biso na dolai na biso na katholike na bomwana tobanga na biso satan te tobundisa ye mpe te mpo nzambe moto abundaka na ye biso oza na biso alesi mpo tobabana na nzambe mais lelo bakomisa biso baadversaire ya satan na bagroupe de prière eza erreur mona te Alex vraiment wana eza nzambe mo ayini abwaka ye na sa yo moto abetake facilement sikoyo bango baye bachange nzambe biso nde tomabundala satan ere tout mawa tro kanga satana miaka ye wana boya bino tu sikoyo bima na église oza yo moko nobima kota petit sa yo boye satan ekokalele wa obana olela berere grave ye moto abetaka ye facilement eza ye moko Christ abetaka satana abetaka tout le temps ere nyonso asala tout esimba te sikoyo biso oza baêtre cher faible ali passer ya change biso eza lokola edingo abundane na bapuma na bazirifi sikoyo balongoli ye abana obundana na balofumbu na balete ka chaque jour abana oganie te fo ere mona balitanda jaguar bapuma mona mpe match ekenil ou bien edingo aganie mpe babeti ye voilà yo olongoli makambo na olobi ya edi bo bana obundana na babode lofumbu omatch to abana oganie na ye
et le Robacop va passer le salaire à moi. Donc, comme ça, Satan star. Satan comme star. Il y a un monique, tu as mutu na bango. Nga putain na rayi mona moke. Mona bia chimite. Tu vas na bia kisi. Mais les lots autant que TV comme belé, tout comme mon asco bateau va travailler à la chimique n'importe pas belé. Oui. Expert à Koufran Bazali. Et ça travaille. Tout le monde Cristiano Ronaldo a kendagana tout moi de beta ka ba Koufran. Pour ni na match à chamote. Biso joueur bando beta na vita bando la mka ino kama solo na coin. Après na poko juste God no ka entraînement. OK kuna entraînement on peut bokimba mbon mo misa bo bani match à bino de jamais OK na tongo yo moko tipo kwa ka Nicolas Koufran. Allez, biso tu wana kisi. Non. Non. Ya on a vraiment regretté rôle ba passer ba sali na mboka. Isa rôle mo mabe ya renoncer Satan, ko renoncer kisi. Bazana bango me yango tendeli kinzambe. Nzamba dali kolo ya nyonso. Donc avec bon nzambe, rosala pe musala na yo kitoko makasi isimbi pe. Ah oui. Fu bato ba te ya biso bongo. Biso pe to te ya bato bongo. To longo la esprit wana ka ke non, pour générer que ça la bien faut ka le font pas simba kisi. Non, là na prouver ba mbalo. Voilà, prouver ba mbalo président Toto le kana période de francophonie. Na ba bakele les nyonso bima la francophonie. Étude générale Nino Sali, la mambo francophonie Nino. La francophonie, premièrement, on fait félicité les Kinois. Ok. Les Kinois, tout la kisi na monde, que des bako c'est la somme à Kamutoza Bongote. Tout baya va comprendre que ah Kinois a que Kinois ali gentil, Kinois population Kinoise et ça donc elingi go sepela. Tout l'action bapaya. Bapaya pena va comprendre bien que te bakino bandenge. Francophonie bande banda. Le fois ba mona nguma wana. Yeba pena RDC longwe na ho na bali. Mais match abatu mususu to ketongi sasa diverme. Ezalatin na francophonie mususu. Même kuna bakani. Ce pays organisateur longo ba match etikala moi ba ya sauter. Biso to pouvoir mo. Et l'autre leçon à tirer à Makasi. Vous comprenez que na pesi ba politicien qui a la raison. De balobake volonté politique des ans pour yamoto souffraka. Pour na moni bena fachi na tamuke asali bikamwa. Asali bikamwa stade vraiment échanger martyr échanger. Donc vous comprenez que ils ont la volonté politique des ans. Les débuts na bombo 3 ans on va le bimaté ça volonté politique si donc na bandi chef de l'état l'aura la tibiso les exemples on a continuer na volonté on a j'ose croire que na Nicolas ya mai na bombo e bima donc ngaba on a retenu na francophonie en wana na et ça linga pena bien makasi na comprendre que volonté politique des alaraté en auto souffrir mingi na mboko donc sur volonté politique et koti makame belé au changer na de la volonté politique. Alors, surtout du côté domaine de la musique, des combats qui n'ont pas maquillé, tout ça. S'il faut peut-être année prochaine, toi, n'es de sous francophonie, au sein d'un comité aux acquis à Yabiso Aya national. Bon, na yebi que la francophonie est à gérer, comité zawana mais à gérer na comité on a gardé l'influence des alliés, madame Belé ali, et puis dans le monde où vouloir ou pas l'influence des alaka. Ok. Mais prochainement sur barossa la mot li susu et francophonie est à place à échange culturel. Échange wana ezaka ate ko luka kaka bato baza ba star. Kwa zo reni na mito. Na mutazo reni na mito no ebita zo reni poani. Tamso aliki baninga na mbongo. Tamso aliki baninga na relation. Mais bato a talent bazali. Même l'équipe nationale à Bali. Oui, beta que le monde avant wana. Yo wanti ba joueur na ba ligi ba joueur no so ba na kina. Mais non, pour ba sélection na fait ça na na ba poteri na ba nini. So bina ba sali vraie sélection na limite que biso to ko bima ba 5e wana. Voilà les sons wana on peut ça wana prochainement batala talent. Ils a place à échange. Boye bino boudou balak ça na culture boye talent netina na monangi na la kota ba lettre na ba scrap wana.
tobimi premier abeti batebele nayebi te soki na suka na finale azwaki bi azwaki te mais quand même c'est bon so obimi ata deuxième ça va que nde namoni na bale on a cinquième ngi touché nga mabe na même pas troisième. Hein? Donc même pas troisième. Même pas d'automatique na podium te et choqué nga mabe nyonso eza erreur ya ba sélectionnaire pour wana eza francophonie faut bozala bina bozosala honneur ya mboka quoi mais wana tosali soni ya mboka soni pena mais à la longue bapona nde bameilleur bapona bameilleur meilleur eza kaka teke oyo aza monoko meilleur eza kaka teke meilleur eza savoir faire po moto akozala monoko aza meilleur te monoko wana akomi yango mpona ntango sopo aza na lare ebele ntango so aza na barelation solaka na oyo benjonction ye akomi mpe surtout biso wana Congo mpo moto azala star lelo eza conditionné na mbongo eza conditionné na mosala te du bato batiaka na baposa na bayeba awa tozosala échange ya culture fo moto moko aye bakutana na culturel wana ake na mboka na bango abi kuna baya mystique ndeti population emoni binake population kinoise eza black te bamagrebien bayawa banani bayawa batali bina kinois aza moto alingi esengo et puis aza moto ya bolingo voilà message ekei mais sikoyo bakebo joueur ya Congo de beti bango wana mabe toko continuer le wana te oui bakobeta biso mais tobima quand même na place à bien soki batie moto adaye podium banda mokili badezaka na 3 places soki esengo yali faut tobima ta 3e nako accepter quand même mais 5e non tomati podium te non naza contre nyonso eza berere ya basélection sélection ezaka mabe moni na bajudoka bato alite nabeti maboko balaksi mpena ke oui badéfendre drapeau basket nga so naza sélectionnaire naza batinga o zala sélectionnaire ya équipe ya basket nakozwa nanu bato nga na kosélectionne nanu oyo batiaka nanu bapanie ya 3 points ya libanda ya carré naloba bango babe yango carré te ya bango eza carré te nga bato nga na kozwa na équipe nationale bango wana mpo na yebike bakomene biso me ye à partir ya libanda banotia ya 3 panier wana mais comment bozokende kutu moto ya 3 panier aza pena te sélection ndenge nini wana vraiment soki nga chef de l'état baza bato kokanga bango baza bato kokanga bango eza bosali honte na mboka donc prochainement na bandi faut retenir compte na makambo wana ntango bozokende boreprésente pays soki bomérite te eza boyokisi pays soni faut bakangaka bato yango po bazwi mbongo bazwi mbongo me boyokisi bato soni eza normal te nga na bandi critère mpona kosala équipe nationale ya basket fo nanu boza na bato nde toki na balingenga kala balingenga wana tiaka 3 panier trop donc soki aza libanda mo mpena baomene biso ta mosusu 10 à 3 soki atiaka 3 panier wana esali 9 ozokomprendre bango bokomi na 12 à 10 chaque fois toya kaka soki atiango papa yango banaomona sirona zaheli tobima mpena mbala ebele mais sikoyo natali francophonie droit wana ekotaka par hasard na équipe na biso vraiment soki afandi libanda bokango pa libanda beti pa ebeti libaya ezongi donc spécialiste nango oyoka nti na Congo baza te bazali ebele mpona ete koluka baspécialiste abongo tia une équipe nationale voilà makambo tomonaka elobilobi ya na rumu moto aza passer bazoboya kozwa eti toperde eza berere moko esamaka na Congo fallait pas ezalaka ezongaka nga na bandi baleson na tire na francophonie yango wana mpona miziki nde kana tolobana na conclure que sélection balandaka moto aza na succès te moto akoza na succès mais avandi na bagabonais abangisi bango te bazongi gabon na babi RDC yango mpe eza na sens te vandisa congolais gabonais akenda kwa akeloka na wi na Congo tokutaki moto boye na domaine bo aza mystique voilà sens na oyo mosusu ya baloisir na biso wana etali mais oyo ezosala bonheur ya mboka faut bazalaka même nini mais en général francophonie eza réussite to baza tokita eza réussite totale totikali na
stade comme propre, la salle comme bien. Malheureusement, côté de la musique, foin. Côté de la biso, foin pour toujours être studioté. Toujours être salle. Et bon, c'est la binôme salle. Salle est en pleine construction. Tu as dit qu'en face, ça peut être des peuples en pleine construction. Mais dans la francophonie, il fallait profiter. Tout ça, on a mon guitare, tout ça, on a salle d'ISO, tout ça, on a nini, il fallait payer à la incline à 4. Ah oui. Le gros, ils ont la guitare, ils sont même fois pena. Voilà. Merci beaucoup, Président. Tout ça, c'est l'actualité, tout aussi, c'est une mission beauté, sans que tout l'actualité. Tout ça, nous, une mission balébélé, vous avez dit parmi les bateaux, monstre d'amour, à Bengaki pour dire que non, Godé le Fombo, pour bien la Mambouya, stade de martyr. Mais bah mam solo ba banda ko loba que non il faut un bilan c'est la poster les lois blaguité. Moi c'est d'amour on te samedi passé ah. Nansi ko kenda quitté mais au moins ba image na ba téléphone et tambola même na ba réseaux sociaux. Kotalra le 12 août monstre d'amour. Un stade de martyr. Au cœur banoni avant tout qu'il na ba détail. Courage nano, adana courage ma casse pena, côté courage na félicité et pour niveau Nathalie ba image. Alex, ah Mino. Ah Alex Gado. C'est qui ça va? Mais c'est que le voilà la comprendre pas qu'on sait on est pas pour ça c'est comme ça humain. Comprendre. Nada humain pena nada robot. Oui. Donc on a quand même motema mais. Voilà. Qui vous dit que pas la chose c'est quand même où on a été. Des fois Ah non. Mais quand même, à la courageux, Félix Soisé quoi, président Félix Soisé quoi, pour niveau, bah tu vois il a dit. Ngabe na satanda ina wote. Na satanda ina wote. Yamana. Bazaki belé to muke. Te bazaki muke. Et gros à la paix diabo, on ne sait jamais. Okay. Mais ngabe na attribué on a événement et salama avant on a fallait pas et salama. Ba mission balongwa. Muta causer likambwana alingara wazikwate. Muta apuya qui a joué décision wana alingara été. Pour ça, dans bateau, tant que je fallait pas avoir décision qu'on licencie Colombo la musicien na veille à concert. Donc tout le monde pardon président. Colombo la musicien et ça lui peut quelque part chiti à concert. Ils ont parmi pour na bien. Mutu na mtazana na moi bateau na été. OK, oui. Moi bateau wana o yanga ya ye so ba ye baza tam sous 200. Et ça effectivement. Oui. 200 personnes. Ne batu bazaki na se wana so 200 mo su ba ye wana bako kuma be kota poto wana mususu oliba su wana centre vous comprenez oui ah donc nga moto apuyaki présent na idée wana alingaka ete wana photo pesa ba bureau na yebité pour nga na kendaka nazaki contre idée wana kino mona président Félix OK na veille kana du information na ba butu na tongo na mungina ke mona e na bi en tout cas na sécurité na décision wana le corps revoir mais à cela il y a cela qui décision qui est bon bon moni les sons à jouer na concert wana déjà na le bango depuis kala na bémission so bat balandinga ça démarrer les AGT quand on a 5 ans ambulance ezalaka ambulance ezalaka pour biso ba musicien to banga te ato ba sonité. OK. Mission na so na soni ya rara bato amingi te ne ba biso ba mission belé soni ba yo ba te na avana ba mission ne le ki bombe le ki nango mais ndeti ba biso ba oyo ndeti nga so le ki linga bongo en tout cas na ozana na hôpital nga pe na de ba botanga vous comprenez mais dans la mission biso Moussa na monsieur za bongo la plupart ya ba tebele ba bananga yo beta musique mo musicien te oya na milieu ba musicien mo za na musicien te pour horizon rande mususu o vivre apende mususu ba musicien pena to wa sonité ya mwana eza leçon pona ba o ba kolinga ko sala susu o kanga na obeta na marti pour président waze quoi soutien
Azanango, président Wazé quoi, Azapé parmi les stars et Mboka. Azapé na ba générique ba to ba yebi to binaka. Mais il sali bongo. Donc il a dit que ba paramètres les belé pour réussir na martyr. Alors il faut réunir ba paramètres on a tout. Et ça a dit que le mouille bon, le gars peut Wazé quoi betaki bon match qu'on a KDP di susu. Na les kata Wazé quoi ndam. Vous comprenez? Bah monsieur tout ça capable bah héros bazo bouler déjà bon basali. Bah ya rocha ba date ba jour. Yamana ils a conseil nazo bon de la bino. Président Wazé quoi zongi ti parler à fort. Yo tam so ko matinda côté. Oh. Et la mo. Na si c'est bon il fallait qu'il n'a goûté. Et letinga so nga. Kasibuki na hôpital. Oh. Ngapina. Ni non c'est le poteau qui musique elingaka te ozobeta bato bazala te elingaka bongo te musique elingaka te okobosana banzembo okobosana na bentro mais président aze kona tali déjà baspectacle na ye ndambo asali aza fort mentalement aza afélicité mentalement aza fort soki te baninga bakende na gauche oyo na droite pour moral eza na place te ezokomprendre. Bon nga de toutes les façons nalobaka déjà na beta basete avant mais nazo regrette kaka na bato baconseillaki président ke bamisien na ye lokwa babekona ifale balongwa fale ezalaki conseil ya mabe mais nazozongela koloba président so azolanda émission ayeba bato baconseillaki bon balingaki te biso bato tolingaka ye toyaki mponga na santa président Wazé kwa envers nga aza na motema wana ya kibon envers nga mpo nazala mpe na baseri mosuku tokosola nde na difficulté mo boye sans kutu nasenga ye mona leka na pale okebi bo apesi mbongo nakamwa kutu nga mona lupa donc envers nga aza bon nakobomba ngo te mais siko comment esali ke azwa décision moko dure bongo impacter mabe na concert na ye c'est qu'il y a eu des influences externes ya mabe soki ezalaki ya visa te ezalaki ya molili mpe ekozala donc batravaille po obebisa concert na yo moko vraiment comment expliquer bato ndeti oyo balongwe wana mpona ntanga bakombo te bataka même bapoids na orchestre na ye fallait pas et puis chango nde toyebi yango chango tobenga yango Chine populaire eza na bato ebele siko bato wana ata bakendaki na bango na stade wana te me bavai na ndako omoi na vie Alex naloba eloko moko okolinga na lofombo te me bakongole bazalingako te me azosala te mpe bakoma ebele comprendre eloko spécialité moko ezala na Congo donc moto mosusu alingi ye baba na chango balongwa ya boto okende te soki amoni mpe moto wana akende apekisi ye tobeta na soda moko aprovoke mpenza dame akesomba dame soda asombi yango mpenza mwa biere moko wana tovanda na biso bato bongo baza alors sikoyo na baparamètre faut éviter tout wana alors pour éviter tout wana faut éviter baproblème alors mpo na nga président alingaka mela eloko wana bamisie basali mabe alingaka kajole bango tosilisana rendre koya après ça va encore mais pour au réussir événement stade conseil na ezalaki yango wana mela yango kajole bango bafaçon ebele ya kokajole bato ezali kajole bango ta mosuku tapres kokajole nango obosano mpe ozongisi superando te pour plaisir balinga basala na stade wana bon malheureusement esalamaki ndenge esalami et puis totire baleçon mais na bandi ça de martyr bato bakomi na respect na makasi à partir ya ndule oyo bato bakomprendre lofombo azalaka na raison ngai bon wazi bakoma ine pale est-ce que nga na kokoma ndako yo est-ce que oyebi eta na yo ya biloko no kati ya nzoto ekoreagir ndeni bwana emona président wazeko est-ce que président Godé kotala est-ce que ezali vraiment tant il y a bien à monstre d'amour kobeta stade de martyr parce que toyebi asala basuccès basera bamalema mbwa babiloko ebele abimisaka à l'époque wana azali na opena na moto par rapport ya lelo moto wana so azalaka nango kalese souffre mate bon nga nalobi ne bandeli na bana kokanisaka po kotonisa stade fo ozala nzembo oyo ezorenie mais naye omona beke nzembo ezorenie mais stade etoni te
et na yo kanisa susuke ah non faut ba pano minene waze ko ba che ba pano et ton digarde do ba critère rebeli zo mutu mususu avana ane na bumbu awa oyebika kena ane bandalité ye makamone tuna mbongo ilandake na bumbu do ba faire na eza na bumbu exemple nga godé le fumbu sidio na neza na bumbu donc na la muki bo tina olala na bumbu do mbongo zo okutanga na bumbu na zana iloko ko yoruka na victoire ti nga siko bata bongo bazape toze beli siko yo che panono na boulevard na wileri mais mutu wana oya bumbo moni nete o influencer ete to ba paramétriser beli mais ba réseaux sociaux comment na ngo déjà fait capé makam réseaux sociaux wana na zo bisa a to kana bisona wifi te wifi ça ko tata Facebook président Facebook ba komaka ka oyo ekomaka elakisa photo te pano mona ngote bato baza na Facebook mode wana elakisa photo te do soka ke na mode ya photo asambo aza na Facebook na ye mais mode ya photo za te donc faut tenir compte na ba paramètres on a tout osali panneau na yo eza na bandali mais na bumbu ekoti te alors mutu wana oyo ya bumbu amoni panneau na yo te aza influencé te aza o attiré te et s'il le perdrait mais or ka koyeko ya ce panneau no pe kota e bumbu d'où ezoloba ke marketing faut dans la makasi marketing faut dans la makasi faut zo ba marketeur ba marketeur batangela ngo bazali na ya don bazali le faut sangisa bato chic na bato don faut bato chic bazana ba théorie na bango bato don eza ya bonzambe beaucoup vanda pena zo bula bia te to salelo esimbi biso tanto bani musique ba encadrer na biso ba ki ba musicien te mais ba connaisseur na biso bina petit ba sono beti ya mote ya encadrer la mouvement yebe nga encadrer la bino ma ebi ko beta ta guitare te mais azo pesa no ba parcho ba monoko ba nini voilà on est ba don ndenge mo pe na bandule ndenge tisoza boye nga Serge Kamba na pesi mbote directeur international à vie ya mouvement yaza na Belgique ya bano ibisanga tous les jours pour ya sisa na yese toujours na mouvement yaza directeur ya mouvement bi mais présent toujours na tout ya marketing na maboko mais finance ezate marketing sans finance zéro Robin Sabina même bato basala Poutine pour lelo na marketing dalegi Poutine a te selonga OK okobeng sa bango ba ye mais ko singala singala pour ba benga Prigogine ngo ya yemo alors pour la rezala ah oui donc ya ngwana moni mbongo ya finala makambuto so ngo kene ko signer ba martyr wana yeba pena ke mbongo ezali et puis to zimbongo respecter le ka ba marketeur o ya solo ba saelo ba stratégie wana ko beta martyr pour ba marketeur na ba osala ke osala programme moko ekanga na mboka pour so osafirma nditi ngago de le fumbo kino ni ta yebite na za danser na base vraiment na su na besoin na mais job ça c'est ko kino akotsa na motema ne chaque jour na minute wana avant que l'on beta na stade kino no so kombina gwe avant na ndako na ye abeta nzemba le fumbo to bina voilà elo sala ke stade to osala ngana marketing marketing on a fait genre un mois moko boye alors yo senga bambongo ndetinga ne na abo so maison production le bike le font bonbon en na chili yango pour ça la makambo zoloba na cinéma artira au cinéma artira mais la banalise bandeko totali balobi on dirait déjà veille nuit à prière ou ya pasteur Wale ça déjà atikela qui monstre d'amour pour sa vie te za raison te omoni nzamba da moko par là na conseiller ba chanteur chrétien au moni passer Wale ça tourne ici yo pour mo chastai moi Kalamba 2024 à 24 oui soit à 24 ça va encore pour à travailler tina 2024 on a encore réussi soit à lui ba conseil nanga pour yangiza ofela ba conseil na opesa na futi nanga de asomba achaka mega YouTube ça na phone na alandi conseil problème est nini omoni pasteur Wale ça aza mosala nzambe tant le but tu na martyr bato ba ke kuna ba ke li pasteur Wale ça te
baki kosambela te baki luka lobiko pays eza na pasi. La plupart en général ya bato bana galère extrême alors. O baza moins bien ba muke o baza bien baza muke. La plupart ya population awa to na pasi. Alors tant ba yoki biso ba chrétien to ba ta foi. Ah passer wale ça veille na martyr. Ah nzamba o sala makasi jowana. Le fond na se retrouver kuna. Face à la plein. Yo ko zo liboma na tibo le ko wale ça to tsainga bien ke to bisa. Non. Et puis bato wale ça dans wasilisi bake na bangoti. Pour so etabeni na ochawana. Bake kabande okande baloba ke pour faire l'étabon na ça problème ya présent waze quoi ezaka moko batiaki une erreur andima erreur wana ya bato ne balongo avant stade wana eza mama na erreur dede marketing ezalaki assuré te de trois mpona nga nazoloba nzambe mpe agir nzambe agir po wana nzambe même na bible apekisa biso kokontaka na moto te nga namonaki ye mpe akomaki bamessage mosusu mona benga artiste boye yaka boye limbisa sala boye atako compte to kino ramba mo bato belé pe ba contaki trop pas négoné Koffi Olomide mais malheureusement Koffi Olomide pas mona ni pété nzamba linga bon te biso pe toza bato na ye nga pe na moto na ye invité nga même invité nga te donc compte ni na nga te donc compte na Koffi na Barbara Kana erreur grave. Il faut appeler tous les artistes. Nge sala nga na mariage nanga. Nga na mariage nanga na contaki na vie nanga mo boy. Ebela nde na obala boy vie nanga na osela nga makambo to. Na vie ya mariage. Nga na kufa. Ndeti nga bona donc ba choc. Nga na dai. Zambe bina la singa ke ko kontaka suna moto te. Ah oui. Nga na sala mariage na pas na zola aide pas na boulati moni nzamba sala partout où ba idanga na mariage bateau na boulati donc nzamba confondre ngalobi omoni bateau boulaki tala ba oya pété ba yati mamsu ba yo récompenser nga mariage c'est les cas 6 mois après on a bengo zo enveloppe mais jour à mariage après ça te voilà ils ont besoin nzamba linga tito compter na bato. OK. So ça elo on a compter na nzamba. Donc parmi les monstres d'amour azaki trop sir na bato. On va appeler ça l'invitation tous les artistes congolais. Oui. Ils erreur ko compter na mutu te na vie. Wana na lo s'adresser na imbala sima asa déjà sara munene ako compter na mutu te. Mutu msu yo négliger ngana zo bana bino mariage na ngana d'ailleurs. Mariage eza lobby nga nazwi makambo lelo et nazwi tout na bana oluka nazwi yango lelo mais mariage eza lobby mpona nini na contaki na vie nanga bosololi ekomi sikoyo leka pa secrétaire ne kale leka boye kala obenge moka yambi te po ozo compter na moto te na bato na eza na mois 3 on a compter na kele wana musu aza kutu te azo yamba pe te nga na dai mais j'ai compris jour on a vendu nzamba frappé ngai na kima mbangu nzamba yebisa biso ke so mo sola na e longo ba bato baza kota na chambre kanga chambre wana Christ nda yebisa biso oui o tout mona ba prière bimpanga za wana faux prière simba pete ozo pete nzambe mo apesa biso na kota na chambre na yesu seigneur na ye na contaki na bato tandi na sambo femme na nga uti pare ya afuna bala ye femme ako bala nga te nzambe ngam na obala dona yebisa nzambe bongo nzambe tanda na suki na sala ere na ye liboso na yo limbisanga femme sikoyo fo azonga na ye Paris mais libala eza te elakisi ke na ntongo wana soit ngabi femme moko alinga asala avc eza shoka kosala na te ta na leli mpa nzambe nayebisi seigneur limbisa ngai na kontaki na bato nzambe mbala mo mpo nzambe nde bato bakosa ko nzambe azelaka batan ewumela lukuta tikota miracle esalama nayebisi yo
na bengi femme na ozate oh nana chambre ah tu simbi zonga ka zonga pona sina bima idea na kuma bima mo tongo nyoso grand prêtre mo kuna no vande la liboso lo pango na yepe no wana vandi wana bana tongo ti sese isimbite grand prêtre nzamba ningi na ete makamu na osala mais na dernière minute na ngonga suka nzamba ajira toucher mitema bato papa ovana ngabo mutaje oza yaka na mbango ya kozwa oyo ekoki voilà siko eloko touchanga bato bapesanga na konta na bango ata mongomo te nazalaka même pas na boule na bango voilà eloko biso leçon photo tirer nzamba linga na été to côté babato voilà nzamba linga te to côté babato qui toshité déjà côté spectacle monstre d'amour na podium to mona ba vidéo ba tout ba bija jeune six na ba série ba is oh wana ezaka batamite ya mabe nana ebiteke spectacle wazeke za bon nani yango ayebite asala ki janspile wana ezaka congolais lingo ko sala ayesango makasi nana ayebiteke wazeke asala bongo akoma kutu kobeta na jomo boye tomona ye na chetemba jomo alata pe neti Michael Jackson asala na bandula wazeko ya stadi te wana ezaka congolais linga kogreve likambo bacola nze muton versa asalaka bongo banda kala aza danser asalaka ke ermo asalaka janspile ermo pa bina aluketa asangisa yango eza ya lelo te et puis nga ntango waze bakobeta na stade nakokende verifie te mpona spectacle mpe asala yango bien eza loko oyo wagode lofuma kobeta na martyre moto aya kojuge basi nanga po ebi wana aza danse na basi bato nde bakende otalaka plein nanga siko bango ta bamoni plein eza te bakoteli ti na spectacle na ye kongole te baméchant mais tomoni mwana ne moko jos bien alobi nde bato basala baclassement stade aboyi nde bakotisa qu'il sera pays vie bakotisa stade awazeko na baclassement nde tomonaki na wenge esala baclassement wera premier jb deuxième fere jos bien abi alingi ne kutu te bakotisa qu'il sera pays na bambuya bon abi wana pale na bango alingi ne te na ndako pale na bango ngana keno kotango kwani yamusoki oloba te baclassement raposa mpe ka stade po yabi na ndako na bango balikolo pala boyi ngana kokene mokolo ndako pena boyi yokene okotaka na pale Alex tolanda balogique wana nga mwana ndako aboyi alingana ke ekotaka kuna mpona tosango wana pena na tosia eza pale na bango bana zaka bongo soki mwana mokolo ndako abona ye omonanga chebino te po bakolo pale baboyi yokino sali tolanda balogique te voilà merci ala mwana ndako merci beaucoup président tobula biso na suka bato baki retenir nini baprogramme nini oza nango et puis badédicace tokamana nga susi nanga ezaka moko nakoka kine nazobunda nakoka kine mbalo nazoya na devant bakinois na ladi mvula objectif nanga yango wana nakoka nano kine so nakoki kine le reste oya apres basango nayebi yango makasi beta yango mpena sérieusement kosala nzembo koarrange kosala nini nayebi yango kopona bato na kobeta na bango nayebi yango eloko bango zanga eza encadrement eloba nango gode pombi napesi mbote kotazali abi eloko zanga oka eza encadrement napesi raison encadrement eza nini donc bato bazomema oyo na nzela mobo oyo ozalaka te yango wana po à part ça naananga na nyonso donc nayebi ke bao mpe boni kokota makambo yango bozala bienvenu po bule ezaka tokoka Kinshasa nzambe asunga tosala yango sans kisi toza bana nzambe eloko moko te ezopekisa nzambe agir na mokili na ye oyo asala eloko moko te naza nanga trop sir lokola mosala ezaka bien lokola mpe moral ponga mpena na tuka fona sala tuna koma na moral awazekwa moral forte lobi nazalaki nango te lobi na bana olemba omona bilikamo omona nalembi mona nalembi bayibinga bamisien nalembi siko osu te siko te
mais na osala erreur wana te ko ba mission pour c'est mon ngamo na bomanga mouvement. OK. Ba mission ngi belé ba pas fali wana eza te ke ba longo e ba ke ko ta fali ngande na bomanga orchestre. OK, ba mission wazi pas fali. Oui, ngande na bomanga orchestre. Oui, ça c'est déjà Gino Lia qui a l'équipe pas pour la formation. Oui, Gino Lia qui quand nous mon boulot ta sala radio formation. Elle a bien formé les gens. Boulot yang pas autotika na à voyager l'année na ye. Il pas à qui à l'école qui pas non peu. Oui. OK. Donc basé belé même pas wasé quoi. OK. Ba na c'est presque tout. Banano bazaza. Bazali okende wapi ba ini na bazate. Nyonso ni zaki erreur na ngapo na zaki na moral ya Godé Lofombo. Oh so na down na ngunga wana na moral wasé quoi. Moral wana zaki te. Faut dans la fort et l'eau bina bat bazo kamwa me yo salian voilà et l'eau wana ngana la tia banda lelo et ora taka sauter la tete na ko le bagaso jamais na sala ki ma vélo kangi na net et na kine échoué na lembité na sali éruption tiskona ne pesité na kine na yena la dimvula tiba osanza kine pene o ayo sanga ne ba dimako norina Honorina yangati. Oui, kine ndima ko ba Golbert babwaka. Golbert na Rwanda ka. Na Rwanda ka. Kine ndima yango na Spunt Nike. Bon pona nini te kine ndima la dimvula. Et en plus la dimvula na sela on a va featuring. Na lugika ba que de meilleur, que de meilleur. Donc il raté jamais. Pour abeti ba clavier naza mukonda ba clavieriste. Pour abeti ba guitare on lura ka dogo. Habité dans l'Organi Maeso, le Ragado, Bruno Sente Maeso, Ramo Maeso. On a habité, bateau, Bazala d'ailleurs au CP là, et puis encadré mes alliés. OK. Encadré mes alliés, n'a pas si merci na maison en production, AP production, il y a DG Marcel Zundu. OK. Et puis si on va merci, na auto bado sala. Et puis Godé Pombi, merci Belé, merci Belé. Nzambe moi ebi pas toujours kende. Na ebi que Nzambe comme t'a permettre à tout. Donc il auto retenir ya mwana et puis na zongeli nde na bandara nde na lobaka. Na zan natif à Bumbu. Na vandara na Bumbu. Né et grandi na Bumbu. Commune nangai ça ne va pas na mama mai. Commune nangai courant ça ne va pas. Mais tout l'andeli mama courant toujours solution. Tout ça on a besoin de cabine car souri car na quartier na biso problème ici. Pour biso dans la courant qui t'a faible été. Ils a que quatre na rapona nini échauffé. Échauffé pour nini ba départ des ébélés. Voilà na sali banquette wana et on a eu la pas chef de l'état. Des députés ba senga ba cabine ke nango nga artiste na yo fachi beto na senga cabine courant. Naza député te mais naza leader l'opinion na commune nanga. Na senga cabine courant pour ceux na ke na cabine courant. Na oyo ça ba ngi fachi da pesa. Oyebi osani na commune. Pour commune oyo nga na botamia na kolo da commune opposition. Balinga na bon pouvoir te. OK. Bah peine a raison. Pour bah aussi belati. Bah olinga pouvoir ndi. Mais les loyo bah ouverture comme salama. Bah makadame comme kota, bah minde comme kota na bumbu. Utali penga boyo utali landu, tala minda OK a sosa, tala minde do pela na butu. Siko mai l'eau c'est la vie. Mokonza mboka l'eau c'est la vie. Oh mai wana iso sala na courant. Donc mokonza mboka ba conseiller no ba benga ba pesa cabine semaine to banda ta migolo ya to ya na cabine awa to chango kaka elongoli charge yo na cabine ya masengi o mona bumbu ne o sepela bumbu o sepela makasi pour charge wana izo ko infecter ba cabine mususu kilo wana moto wana zo kende ti et paralyser commune. Donc elo ngala o senga ya ngana na senga on directement na chef de l'état pour yende mokonza mboka. Ah oui. Surtout que c'est un peu plus raté. Pas mon mboka pour tout le monde volonté on a francophonie. Ce que volonté on a sur les gars na bumbu histoire ici. Et puis bumbu et vous allez exemple
bato mpe ya bakote mosusu mpe bana bameme problème baolamuka tokende pa chef epuis eza nango casse-tête te mpo na chef kabine ya courant mpo eyawa casse-tête te bato ebele bakendaka pa mama menga nakemba mo pa chef Alex Ngana 3 ans ma ebimaka su te tomela mai ya fokofoko mai ya forage tosokola yango bilamba ezonzuluka fort elamba pene euti nord eyebo so eke na lavage mais lavage eza na bongo ti bo mai nde bautilize ka ya forage elamba euti lavage mais éclat élimine faute ya l'état na badepute nazozongela badepute boyela biso forage te nazoteya bato wana bobo tokoboya po forage eza liwa ya ndambo oyeli biso liwa ya ndambo baforage na bino ekitaka na se te ezozwaka bamai kaka oyo ya bapui perdi na babiso awa eza mai moko non purifie nasololi na baexpert yango wana soki olambi fufu nteba biso na ekongo moni fufu ya pete tobe yango fufu ya nteba tolingi sujet wana te donc député koyela biso forage te osimba te yaka na discours na oyo ya bien na makambo mosusu po ntango tovotaka bino so boke bokimaka mbalo toya prudent soki oye kaka fo otikelaka mwa gage po ntango okima nayebike natikalaki eloko polo te polo ezotoboka polo soki okimi etoboki deja retard alandela tama ezonga courant ezonga courant mai courant kutu eta mpona kenaka bachef nde nayebeli faci kabine ezoya na bumbukala te émission eloba eleka te mpona sengi pene overte manga nasengi chef de l'état naza mwana na ye naza congolais puis leader d'opinion na bumbwa nasengi chef de l'état kabine ya courant mpona quartier na biso ekoyede bumbu po soki charge wana edimine ekodimine baoyo babengaka kobenda ekosila ekotya stabilité na commune epuis na ntongo nango bato baoyemba epuis naoyebisa bango ke faci betombe tatindi yango donc nasengi yango ouvertement nakenanga na bureau te naye nanga na émission na tv po elekaka rapide donc nabandi liloba suka naki nango yango wana epuis na remercie yo Alex wana groupe Alex Ngando yo na bien yango neve toujours po biso mpa na biso longi mtayebisa ye biso mwana ntsemi biso oyokaka ye yebisa ye biso ke baluba baka baneve na biso do yo noko oza noza neve nanga nazalaki na Denis Kamba abenganga oncle Denis Kamba so amoni nga noko boni donc yaza neve nanga Denis Kamba ndenge mo mpe na profite naloba so na faci neve donc oncle mtazosenga kabine tokena osiko na ndenge moko normal kokeba oncle akoloba mpe maloba mabe esali bien te Alex Ngando mwana moluba vraiment neve merci pour otikaka te toujours c'est à travers bino mpe bato bazozwa ntango otala ngai nyonso wana fo koremercier presse en ligne vraiment nzambe atinda bino na temps vraiment sinon te ero nde nayebi te ero ntango mosusu nakoma souder koma mosala mosusu kua oyo fale pa batindelenga kuna te yango moni mpe ekufi te moto alongo mosala batindelenga komosala siko ntango oke soude estce okosoude oza tout droit jamais mpenza mosala nango te oyoka atika na ya basouder mpe kote kuna ezosimba te mona komi basiste estce akobeta basi bien voilà donc namoni mpe na caméra kuna na nsima caméra yaka ye nabengaki kibuti likambala gos likambala do ye kibuti mpenza ye kuta eza makambo mosusu ya neve te me kibuti mo soki makambo ndeti ezosimba te tokozwa car mo toke tebisa Alex bon neve à la prochaine matadiki bala pupu tokoteni bokoti tokomi na nkando wana tokoti na nzela nkando ale ti village bambote na ebele nzambe apambola ebele yazaka bo mpo ye moto azosala yazaka bongo na bendi bage mpo bage oyo elakisaka moto quand même azokwakola boye maa série seno marie
c'est un homme marié aza monoko mais arespecta papa na ye mpe nga père na ngai yango nazosenga na bapapa ebele omoti bana teyaka bana nga père na nga bana yebisanga gode soki ozwi mwana ya bato ya mwasi oye na ye na ndako na nga sans obala ye obebisi vi na yo papa na nga bana oloba na ngango chaque fois alors ekotaka ngai yango namoni naza na kobanga wana nga mpe lelo nayebisa mwana nga Kevin Lofombo basi okomi star obeta base bato balo lelo mabe kozwa mwana bato toyela ngai awa sans obala ye bato ebele bayebaka te plaisir nini tosalaka baparent tant tokendaka kobima na famille do papa na bino aye na famille ya mwasi na yo quelle démarche papa azalaka nango fierté nini wana honneur mais balingi kotosa te foti mpe bapapa na bango bateyaki bango te alors ere yango oyo yo ozobota teya bana na yo ya mibali bakende kozwa bana bato ya basi te atie na ndako bavandaka babotaka ali kobala ye te kende okei na famille bosilani boke na leta ndimi boke mpa mosala nzambe apamboli mariage voilà mariage yango wana mais ebele balingi te omona asombela mwasi mpe jip babala ye te donc ahonora baparent wana te baparent wana bazwi fierté wana te na quartier basekaka bango alors nga bato ya bagarçon bongo nabenga bango babrigand atoza musicien atoza star oza brigand oza bandi oza sérieux te moins sérieux wana limaki buti ndenge eza bazosala tuka bato bamona bato bon pambolama epuis napesi mbote na ye moko Blanche Mbemba ma femme mwasi aye mpena eloba nango Gilles Sana production alobi ye aza monene na motema na yo donc monene na motema na nga Blanche Mbemba napesi mbote koto ozali omoni nde toza boye émission éclairé ya mpena makasi te soki ya yawa éclairage ah bon omonaka yo mo mpena bana caméra esepeli mona so alingi abima foto opekisa ye azela émission esila po éclairage nzambe azwa lokumu napesi grand frère nanga Shora Mbemba oyo asala tout lelo bato bamonaka Lofombo azaka musicien Lofombo aza basiste Lofombo aza ingénieur c'est Shora Mbemba nzambe autilisaki ye azalaki na bapareil tout déjà na bomwana nanga yango namoni mpe mbulon nasala yango na niveau osakana te po eza banda bomwana c'est par gia nanga Shora Mbemba nzambe bakisele ebele napesi mbote na analyseur Mbanga Danze locataire Nzambe aza na bureau ya mouvement na minito na kin tozobunda nini tokanga kin Gazi Mbudi bango baa na bureau bazotravaille makasi mpona mouvement e napesi mpe bureau eza na mikili directeur international à vie Serge Kambankuna Aimé Boubala Kika na Birmingham Firmin Firangoma na Londres José Salai toujours à Londres, Alexis Louao Mpangi na Lausanne, na Didier Salakiakou, y est Paris Kinshasa, na Capo Bakala, Mokili Mobimba, monta tour du monde, il y a Derek Moss, papa d'Anthony Moss, les grands gardiens à RDC, il y a des gars qui sont là, fait dans ma propre Chibo à Palais. Nazomona Yann Eris, ya Michel Dindamba, Bruno Lubikambo à propre, grand prêtre du moment, tout bazoluka kombo na numéro na makambutu Amoli Mabasa, prêtre na niveau mukete. Na pesipe Chivi Owechi, toujours à Londres na sepeli mandat comme il déjà nzamba zolukumu. Et il y a Michel Koubika à partir des États-Unis, Laurent Kadogo, Bino Sente, Bino Tubambote na Bino, les émissions de la TV, Bate Bele Boji Kombote, c'est tout à fait normal. Tant que bonjour, Kala, Mandakuto, Bossana, Yangonga Père,
moi na bosani combien bando ya mais émission vidéo. Merci président. Merci la Matutu. Pour vraiment besoin d'entendre la biso. Merci na gosse di Kambala. Ne vraiment saling la grand coach vraiment tous à la penda liboso na ba palais na bino. Merci infiniment na boutique dame bijou molato na kanda kanda ade circa savubu bijou molato place soit pi bana basi tout bo qui vraiment ba rivage solo les zona na kanda kanda ade bana ni bal to kutana na mega top na India A63 circa savubu. Megatop na Nyangwe, sans nous dans cette référence, arrêt major, merci. Na Snooki Boy, Baotala Bisso, merci na Batutu Bolingangai, Olivier Nzingit, le pauvre de la ville, na Moni, Bakombo Ekimabomoni. Émission na Souka Bakombo Ngibandoya. Aïe 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 aïe. Glody qui scène de tous les temps, de tous les jours, Gradi Kianda, Orlando Bisso, Bambo Tenu Angwana, Mobutu. Na Moni Bongoli Walos, autorité morale, big dédicace, Nayo, Jérémy Nzaz, la foudre. Ati Mwambasio sur Jomila depuis Dubaï au Talabiso, Nabo Sanité Gloire, Mayala Mayalos, Motomoko bien, Orlando Biso, Junior Munga la prêtre, Nancy Dumba la reine de plus 33, Nathalie Ramazani, moi Sinzambe, Maman Namaela Onya, mère double, Motema président William Kona au Talabiso, Namoni Lissousou, Henri Bakou depuis Canada, Orlando Biso, sans oublier JBL Kadima, 2 fois para canadienne. Le roi des salsa Motema Louis Coq, Papa Nachaden. Anta la biso depuis Ottawa, Boza Telme Belé, Alex Ngano est venu à trop. Bon partager vidéo, bah commentaire, bah j'aime et ça l'abso bien. Ah, mon vieux Guyliana Lucine, Papa na Guyliana. Yom to sisi émission, on se retrouve à la prochaine. Ciao.